natala ba émission na bino et nazora mingi moi ba conseil ya bien ba émission vraiment na landaka. OK. Souvent eloko mingi eza moko pe ya o ezokomela nga de emingi pa na bino na partager lisolo na bino. Nakokai supporter choc wana te. Asalanga mabe te ngani nasali mabe. Maintenant ngai moko na pressentir culpabilité naza un problème ya mutu. Souvent na kokolia te so na monier na kokate même yemo comment bisanga ozala ndenge ozala kate. On vient qui nini kalulanga. Maman. Tu es sans cœur. Non, pardon. Ngalulolo yebi sa famille nini maman. Mais il fallait que sur la roue nanda. Il faut que sur la roue nanda. Dans sa conclusion, c'est pour cela que Luka place sur l'épée. Oui, des fois, ceux qui ont habité au Koki Kobunda pendant tant des années pour oser le kozana pour ça. Mais na moindre erreur muke ba ko glisser eloko za nango posa te pe ceux qui oza na discernement te pe okoyi na nzela ya mabe ngana koyebi soke mona mwasi no lokola yo zaki Jacob ye Leya mobali wana ya libala azaki Leya ba ye ko glisser na minute suka ayeba kite. Bonjour, je suis Madame Maggie Dorcas Njimba Muteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Nous avons eu l'engagement de créer cette ONGD Action Plus suite aux multiples injustices socio-culturelles que nous avons eu à observer. Entre autres, la marginalisation de la veuve par la belle famille, la discrimination de la jeune fille par la société, la non prise en charge des personnes vivant avec handicap. C'est pour toutes ces raisons que nous avons mis en place des projets, des programmes et des activités, tous réunis au sein d'une structure que nous voulons bien appeler ONGD Action Plus. Notre vision est de donner les sourires aux personnes vulnérables. Et nous avons comme mission la motivation, la sensibilisation ainsi que la distribution des biens de première nécessité. La formation professionnelle en vue de la réinsertion dans la société de personnes vulnérables. Nous en appelons donc à la conscience ainsi qu'à la bonne foi de toute personne qui aura l'occasion de nous suivre, de bien vouloir assister ces personnes vulnérables par vos dons, contributions et autres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Bien aimé, un bon terrain pour s'aimer. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir des 3W. Là, je vois Showbiz Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir de vous faire plaisir étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo, Jésus. Cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Ozolanda ba histoire ezo le kanawa ba histoire oeza ya pasi oeza ya kolelisa tozo kamwa meto mizonga kakati na biso komita la bisikani to bebisaki na nombe bisikani no inaki oyibaki bisikani no salaki mabe esengeli na biso to se renoncer esengeli na biso to se repentir esengeli na biso to confesser ezana basala nzambe bazali ezana bitonga ezazinga zinga banda ku bisikato zali ezana bato to koka kosenga pardon te to luka to senga pardon car le pardon
c'est une puissance que le berger du la répatant, c'est une transformation d'un état à un autre et voilà le but de cette émission. Merci beaucoup à toi Elias Sinandoukou, merci à toi mon solo le certifié, coup de chapeau à vous. Moussala Kitoko, aux émissions na Chebiso Télévision. Tant au monde a image à Kitoko, c'est-à-dire qu'il y a des grands temps derrière cette image. Voilà, merci beaucoup. Na ba tunyoso bazo soutenir Chebiso Télévision. Là, je vois maman Sidonie Kalenga na Lubumbashi de la part de Papa Chi qui est Papa Thomas. En tout cas, un grand merci à vous de soutenir Chebiso Télévision, donc soutenir émission Nabiso Bravo Jésus. Là, sans oublier, toza toujours na ONG Nabiso où ils ont soutenir ba veuve, tozo lié sa orphelin, tozo lié sa orphelin, c'est bien, mais to kanisa rapé ba vieillard, to kanisa rapé ba maman wana. Peut-être non besoin occasion que ta la ba maman wana te so tali bango kolela. Omona ba maman bazo suba na bilamba, maputa malonga kolata te. En tout cas, merci beaucoup à toi maman Magui Nzumba. Na initiative kitoko boy oyo au sali pour nous soutenir ba vieillard. En tout cas, c'est moko il y a recommandation dans joie qui pour nous soutenir ba vieillard. Bientôt là vous allez voir les images ndenge maman wecha kitaki na ONG na maison au babomba ba vieillard na Kitambo juste na Vélodrome voilà. Eza bisika ko bunga te to kitaki na totala ki ba maman. Merci pe na ba maman surtout ba contribuer qui pour nous soutenir descente ya maman Wechi par rapport à recommandation de Zamba Pesa Ibiso parce qu'il y avait de prières fallait qu'on ça la pour na bato oh ne surtout bazana ba lien ya ba tata moi si ba koko ba lobela ba ngoma be ba l'éducation ezaki lié na kata parole. Merci beaucoup na ko soutenir SOS na biso ezole kana tout le temps awa en tout cas nzambe nanga pambola bino orphelinat fondation chez la Mwanda en tout cas bana biso bazali bonne année to soutenir bana biso tele sabango bilamba chebiso wenze ça disponible na banda kuna biso botinda ba article ba loso ba soso to cha ba provision bonne année angoyo oza poso cha ba provision nengo mesana kotinda d'habitude na famille tout to sengi oyano na chebiso télévision okomona chebiso wenze en tout cas wenze à Kitoko. Na pesi merci na Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sponsors numéro 1. Il y a cette émission, donc il y a cette émission Bravo Jésus, il y a chaîne Oyo, Chebiso Télévision. Merci à toi le président Cheikh Moukadi na Bosanité, maman Lydie Moukadi na pesi ombote. Na pesi bande kono so wala na biso mbote un peu partout dans le monde. Na bato balinga bisote. To pesi bino mbote. Biso to linga bino Kitoko. Nzambe nanga apambola bino. Merci, je suis passé sur le plateau nazana maman nangai. Otoromeka ko solo la toyoka nino oya yelibiso na kati ya émission oyo là je vous signale déjà to kiti si ba terrain na prix moko abordable ba terrain na ciel bambou 20 sur 20 en tout cas so benginga ba prix abordable ba to benga ba CP là en tout cas appelez-moi dans mon numéro plus 243 81 00 27 303 plus 243 81 00 27 300 étoiles là c'est mon numéro aux maman Wechi passe na bano azo bomba nzambe soka tuti yo motema osungi pe bana na bonne année na ba frais scolaire. Merci à toi maman atindela biso mbongo poto futé la bala Minerval en tout cas nzambe nanga pambola yo maman na pesi mbote. Bonjour ndenge ni naza moi bien oza moi bien babengi ona kombo nani ya Josiane Ngalula. Ah Josiane Ngalula. Ok, maman Ngalula ni ne memio souvent natala vraiment chaîne na bino sur internet natala ba émission na bino et nazora mingi moi ba conseil ya bien ba émission vraiment na landaka. Ok. Souvent eloko mingi eza moko pe ya o ezokomelanga de mingi pa na bino na partager lisolo na bino. Ok, d'accord. Tu es chrétienne? Oui. Donc au sambela. Pas de problème. Oko kamba absolument la prière. D'habitude c'est moi qui le fais hein. Mais na sepeli yo kamba biso. Oko kate hein. Oui. Mais to sambela. D'accord, problème. Ok, tongo bimi to kasi nzambe tata to pesi yo merci to tiki mama ona saloboko na yo. Tika ete maso to koloba nesika oyo ezaka kalokumu eute pai na yo. Nzambe tala moment oto ezali moment moko ningisaka mboka. Ezali moment moko ya élection, moment moko place
ba sacrifice, ba promo belé les canards na ba vie à ba peuple. Seigneur, nous demandons que ta main ait protégé ma peuple nayo. Nous demandons que ta main est zinga. Seigneur, nous voulons la paix et la paix et la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, nazo kayo. Lisolo nange zaki. Nazaki na garçon moko tuande ko vivre na ye. Et tu bando tanga ba classe. Biso mibale. Tu as ko zo diplôme. Quand tu bande ko tanga wana donc a fiancé ki ngazaki disons fiancé na ngai. Et pas na biso ba yebaki, et pas na bango pe ba yebaki. Les autres temps ande dans la kaba classe esili mutu na mutu fo a lukavi ba mona ki moyen ba faire voyager a ke tanga betide mais so asisi ozunga. Mais ndé to bande ko vivre na ye azaki vraiment bien. Azaki ega garçon moko bien na makambu tout. Na tikala ko zoyena mabe morote. Non na ko finga azaki na ngote so salelo kwa mabe o mona ke mutu o pesa o conseil. Donc asalanga eloko ya babete. Par là, l'un de ko vivre nenga kindaki voyage et pas mon va penser que même dans l'église pour demander ko c'est la penza belle ça qui jamais au ko bala moi sans des vierges faut bala moi oyo aza vierge au fur et à mesure penga la za ki vierge ai singa bi na bala kayo na ke luka mena uzunga yo sala ka voyager to benga naka souvent demander ko solo là. Oui, ben est comme on a un caso tinda, na jolia ezo sunganga na ba mafuta ka ndenge zalaka. Et yo sala kane na tikali yo bibiso ba basi. Malgré na tikala ki bongo abande ko kipenga na bande ko solola nae. Ata mingi te mena bande ko essentiel. Na ko kutana on mari moko boy. To ko lingana on mari wana. Avant à voyager, tout ça qui na ba ve auto salaki. Mais ça qui est regardé nous autres là les capo na yo en tout cas l'opé ça monté et c'est un abine na ke na bala mwasi mususu te na zaka na yo en tout cas la cotricher au tende na ke na luka pona yo bala yo et ko sala yo ke na pina tikali mais na tikala ki awa et ko kutana en mari to comment ko vivre quand des akabiso ba so vivre na ye. Il n'y a pas si bien qu'on se retrouve dans Zéni. Dès que on vivre là, on marie, na et puis tu vas au solo. Les acquités que tu vivre là, on marie, tu solo là, tu es au solo là, on continue. Donc vous avez la communication là, oui, garçon oui, avec la continue. Et ça là na commune Zéni. Na meki ko so là, on marie, on a essayé la minute on est na zabu na za Zéni. Abisinga bize mesa yete bino ba basi ozaka makamna bine bele ona ba mibali na yo kende ko luka mukolo mwana eza ngai te bakoko bebisa mariage na ngati likolo na yo na lelaki na minute na zanga elisugi na lelaki makasi na mitali na libulo ngamo na mikoti si na meka ko bomba ngote na partager ki ona mama abotanga na ba jotalisa na bisi mama dola to solo laka atindaka nyonso nalakaki eke nakotikala kobima na mutu mosusu te aotindelaka mbongo mama so ayoki nga lelo na boti mama meke kolendisa nga aoyoka te ngabi aoyoka te me toza mosika te na bango mutu akomona aobetela lisolo nasololaka na ye bongo soki abenga na koyebisa ye nini mama yebisa ngabi continue kaka kosolola na ye koyebisa ye vérité te kobetela eloko te yo solola na ye kando solola na ye ye kosala mama déplace nga nakepa tante na ngai nde nakenda kuna na vandi na boti nde nazalaki kaka na zemi na nde okontinue ya osolola banda okontinue ya otinda bambongo na ye abanda otika te nyonso banda otinda oyebisa eloko boye naza na mposa nasomba plante aotinda eloko vraiment bande osanga pasi na olia mbongo na pasi mutu ndenge atika yanga oyo okutanga bongo te ezalaki souvent na esi mama na mama na okoka te au fur et à mesure na osolola na ye nazokaka pasi moko kati ya motema
Maman continue kaka kolendisa nga bite kanga motema eza makambo yaka supporter ayeba te kobetela lisolo te ezaka likambo eza biso mibale naye kovanda na yo bota 6 ans après kandi tosololaka naye mkosu na vandi naolesa mwana namoni appel na ye koti abengaka nde tobandaki kosololo se préparer naoya naoya osambaka nyonso amini tio na 6 classe nazwi mosala nabaki na honore yo naolongola osoni eza facile te mwa mwasi moko avanda azela pendant 6 ans nakini ofia okoka te mpe ovandi ozelanga na miyoka eloko batenge eloko nakokaki kosupporte shoki wana te asalanga mabe te ngani nasali mabe nasololaka na ye atindaka nyonso nakokaki kokanga motema te nakimema nayebisi mama ese naokoka te do nabengi nga abi azoya mama abi oyeba te nabi mama oyeba te koma nga deja na boti naza sous vierge te na boti mama abisi nga abi vanda nga mona yebi nde na osala malgré navandaki wana nazalaki na motema ya obanga e mama akendaki ndenge asololaki nayebi te namoni kaka mama apesa nga biloko abisi nga bizwa oyo baka zwa oyo mela zwa oyo sokola alesi mama nyonso naosala esalani abi ezonga nyonso bosala oyeba te ke yo bota ese mama mokila tobombi lisolo mutu mosu akobetela ye tala abota esinga abi mutu aobetele ozala te mpe eza lisolo na biso mibale nayo vanda yosala les garçons akomi là akomi nake mpe namoni ye me na banda sentir douleur akoma équipabilité naza na problème ya mutu na banda okokotala ye na misu boye te na vanda esinga bi vraiment na ye na sisa makambo ndo vanda ozelinga eza na fi moko tokovanda zelanga bongo kandi tosala na yo bave orespecte nyonso yo fo na honore nasala mariage ezala différent na famille na bino me nazonga nazali kaka na mai miso nalelaka le mosu nakovanda libanda nga moko navandi naotala eloko naosala naokoka te naolela esi mama naokoka te fo nayebisa ye verité kondima mutu abimisa mbongo apesa biloko na ye naokoka te mama azalaki kaka wana ayebisinga abikanga motema nga mo nayebi nga mo na mama na bocho nayebi namona moi liboso na oyo vanda nga mo nayebi nde naosala oyosala garso baye bapesi biloko ndenge ezalaka donc nde naza mena kokoka te donc totikali na 4 jours alors que esala continue na biso eyela na religie nayebi te naovanda naotele naokoka te nabi nakokokanga eloko te naokoka te asalanga mabe te souvent kutu ye aedanga na bamomo ezalaki ya pasi aeda mama na nga naesaki mama naoloba verité mais namona ye mama azokanga nga nakokufa na problème moko te nakozala culpabilité te navanda na mutu moko nayebi ke nasala ye mabe c'est pour cela nayekepa na bino so nakepa mama ezalaka tozela bomba aoyeba te naza besoin ayeba vérité oyo nalingi nayebisa vérité oyo naokoka te ebolamu nyonso asalanga naokoka te naolia naozwa bilamba me naopema na kimia te naza na kimia te nayebi te soboko ede ngai naza na kimia te naloba natikala lese naokoka te so naobokola mwana ngai navanda tala mwana ngai namonaki atala mosika nakokozala na ye te naokoka te asalinga mabe te asalinga eloko te ngai nde nasali ye mabe ngai nde naza mosi mabe ngai nde nakosi ye ngai nde natriche ye nazokoka te souvent nemona olala naosambela naozanga makambo oloba na esi nzambe naokoka te nakana eterero ekokomela ngai nayebaki te nayeba ete komemanga ntina niveau boye okosunga ngai naokoka te naokoka te. Olobi mariage etikali combien? 4 jours? Dans 4 jours. On dit vraiment perdre au mariage. naokoka te aluka mwasi mosusu ozala bon mpo na ye nga na mwasi na bongi na ye te bongi na ye te nakoki ovanda na ye te nasali eloko na ndimi te ke dola koolimbisa nga na ondima te. Mais dans 5 ans wana soki après kobota ozwa ye mobali mosusu te ka oyo nazalaki na ele tokabwani nabunda eloko ya mwa mwasi malgré ya banda otinda ebandaki koyede ngai
na yebi musala maboko na bande kokanga basuki donc et bande vraiment ko edenga donc natikali koyeba mobali mosusu à part on mari wana tokaboyena kasi déjà dans 5 ans là so batela nzoto sukola biloko banini maman pesaki wana. Bon, en fait, c'est un peu compliqué. Hein. Au bas télé qui excusenga pour nous linga to trouver moi solution. Boy a découvert que ça soit viergeté. Malgré ba biloko maman pesa ki yo. C'est un boy a découvrir. Biloko maman pesa nga oui na saleli. Mais na éviter ce que ça là. Mais na ngai moko no pressentir culpabilité. Na un problème ya mutu. Souvent na ko liate so na monier. Non, kokate, même yemo comment ebisanga ozala ndenge ozala kate. Et non kokovana na mabe mon côté fona yebisa mutu ke na sala o mabe. Ah senti que sous assiette na ote. Oui, tu te donnes pas. Oui. Oza sous ndenge ozala raté. OK. Oui, on est pour ça qui au cassé après avoir que ça la vie. Pourquoi tu n'as pas supporté? Parce que mon bala ndoro zo soin na yo, mon bala bande ko zo ndenge lobi wana. Au lobby Nabiso, vraiment, là, il n'y a pas de commentaires là-dessus, il n'y a même pas de questions à poser sur ça. Mais le problème, c'est Zakara, pourquoi aussi porte à quitter? Pourquoi oser la quitter? Non, le banaza moi aussi. Nenazaki, ngai moko pe na part na ngana beke nenga kei. Non, au bala na ekuna to yebi mbala poto arosa no abosali bave akeyo sa makambu na e. Si la bande solo la bande ko solo la mais na yeba kité akoki ko zongelanga. Okay. C'est pour cela na bakina luka mutu mo na vanda na epe ole na vanda ka boy na za na mutu. Nena kende ko tomber na maboka en mari. OK. En mari wana oza ensuite na elelo pona mwana. Te abenga raté na ebeska komate numéro téléphone eza na lo moko te. Donc son na sala let na ngai eza na mbongo ya dola ndenge maden kotinda. OK. Maintenant, tu as un point. Point to kosunga. Naza juste na besoin de c'est vérité. OK. Na senga et pardon. OK. Aluka moi si mususu oyo ça la bien pona ye nga naza bien te pona ye. Asale linga nyonso. Mais la koka koza na patience te ozela ye. C'est pour cela naza na besoin ka yo solo la na vérité o. Na mona place na biso mi ba lele mususu ezala bien te. So na bina me mananzela maman non ça l'erreur au cas maman sale sanga. C'est pour cela na boy erreur ya maman ndo mon na ye pa na bino. Mais tu trouves pas que ozo ko exposer vu non na télé? Te. Vérité eza na besoin na bimisa vérité ata na bombi. Bala munga mona solo la na enoke batu ba betela ye. Mutu nyso ko mona nga kokoloba oyo loba mais pas nzambe nazala libéré. Et ça l'ende ni pour bomba ke. Vous avez un quartier moko avenue moko na mobali. Non, tout ça qui juste des avenues. Ah, des avenues. En dehors déplacer qui n'engolo. Oui. Ba suspecta pété. Te. On tout pas y bané ko ya pété ni té et le côté. OK. Donc na kende kuna même ba camarade entourage na nga vraiment bané suko solo na mutu té. Si na bota ki na boya ki donc maman bisenga bipo mutaye baté même meilleur ami ko betela li surtout dans natikala ko betela mutu té. D'accord, merci beaucoup. Maman Josiane, hein? Oui. OK, d'accord. On s'est calmé le moins mouké, on respire moins mouké. Là, tous sport et puis on se retrouve. Selon Matthieu 25, 35 à 40, la Bible nous dit, j'avais manqué où dormir, tu ne m'avais pas donné où dormir. J'avais manqué à manger, tu ne m'avais pas donné. J'étais en prison, tu n'étais pas venu me rendre visite. J'étais malade, tu ne m'avais pas assisté. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Il voulait nous dire que pour la participation na yo, benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089.
to sunga bana era malade, to soutenir bango na école, to soutenir bango na nyonso bien aimé dans le Seigneur. Nzamba sunga biso ton na yo, libaya na yo, sima na yo et construire place ba président bakola la ba ministre bakola la ba pasteur bakola la et ba serviteur de Dieu ba servant de Dieu bakola la ba na balabala nazo bonde la biso nyonso tout tient la main dans la main pour construire place on a nzamba kozwa lokumu. Alors je voulais vraiment annoncer à tout le monde de la bonne volonté de les faire pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. De retour dans Katsa Plateau Nabiso, ONG Nabiso, Yangoana, ya maman Maginzumba, maman Wazana Initiative Kitoko, ya ko soutenir ba vieillard en tout cas. Tozo sunga orphelin c'est bien, mais to quand ça peut ba vieillard, ba koko Nabiso wana, bazana besoin soutien Nabiso, maman weti akitaki na terrain na kitambo kuna kotala ba vieillard en tout cas tango mona oyo kapasi na motema ba masuba ba bilamba kola tezate ba difficulté vraiment na ba koko na biso zo simba boyo tu as de larmes au kanisi attends ape na koma koko ezala ka boyo bo soutenir ba koko na biso ko zala vraiment malamu mingi. Merci beaucoup na ba maman nyo surtout ba soutenir ki batinde ba mbona na bango poto kene descente na Vélodrome. Merci na maman na biso moko maman Solange autai poto akenda otala ba vieillard en tout cas na sepela ki abenga ngai en tout cas nzambe nanga pambola biso pambola batunyo surtout en tout cas ba terrain wana eza la solde na solde to solde yango na Selebambu eza 20 sur 20 vous voulez appeler na ba prix moko ya bien plus 243 81 71 058 11 plus 243 81 71 08 11 wana tokozwa numéro ya papa Mardoché a soldé ba terrain na Sele na Talomke na pesi sous maman na biso Sidonie Kalenga na Lubumbashi. Merci à toi ya ko soutenir chez Bisso Télévision. Merci vraiment de la part de là c'est de la part de papa Chic et Thomas Fabien. Voilà, merci beaucoup. Tozana maman na biso awa Tome kosola na ye lisusu mama kimeza osombi mwa kimia makambozo eso ça passe hein passe vraiment mingi na motema na osengo zwaka courage ça fait très mal mais yanga la féliciter quand même parce que c'est pas donné à toutes les femmes ya oya koloba vérité bongo na 4 jours à mariage na ye ya oya sa mobali vérité ozo risquer oh le rêve ya basi nyonso il faut abala mais yo lobité na bala bongo te soit mobala zwanga to atikinga mais na c'est quand même vérité là papa mon solo koti la biso invité na biso pour quand on me consola na maman Josiane oui. Tu es prête? Oui. Yako yamba deuxième invité na biso ozana courage wana yo yebisa vérité. Oui. OK, merci beaucoup. Deuxième invité na biso koko kota rapidement pour que to solo là na oh. Chérie. Hein? Josiane. Oui. Nini, maman, likam nini? Bonjour papa. Bonjour. Chérie. Oui. Olela. Ngalula. Oui, olala. Ozolela nini expliquer nga non? Babengi nga awa namoni bazo filmer tout ça là pourquoi? Hein? Pourquoi s'il vous plaît? Azolela ni maman. Papa, est-ce que moi zalo koko fanda maman? Kofanda oui, mais moi sinanga azolela comme ça pourquoi? Kasi soko fandi ndi okoyeba eloko ni azolela. Chérie. Ma femme. Papa koko fanda moke. Oh. Josiane, maman. Oui. Mais ozolela nini? Babengi nga awa na kuti yo ufan ozolela. Et bazo filmer. Pourquoi? Papa, est-ce que moi zalo koko fanda moke? Ah. Merci beaucoup. Ma femme. Bonjour papa. Na peso so bonjour. Oui, bonjour maman. Babengo na kombo na papa na ngai. Dola Kala. Dola Kalala. Oui papa na ngai likambo ezali ke auto ezali chaîne télévision. Oui, chaîne télévision.
toza na émission toza na kati ya chaîne na biso toza na tranche na biso moko ya émission tosalaka bravo Jésus kana omona boye toza na kati ya studio mais appel ozwaki eza vraiment moto asengaki tobengela yo ye ezali mama Josiane aza nani epa na yo? C'est ma femme. Ah, ta femme. Oui, oui. D'ici là 4 jours tozobalana na uti ku ndeko kabola invitation netango na mon appel mo insister te ya kane na ye na kuti ozolela boye ozolela na nini Dola limbisanga. Ah. Pardon, ka place na motema na yo limbisanga. Na olimbisa ko. Nibike na sali yo mabe dola na zatini te. Yo zala mwasi na kokite dola na sali yo mabe. Bana banda vivre na otikala osalanga mabe mote. Bana na yeba otikala osalanga mabe te melo na sali yo. Chaque fois na osala na koko nazo koko kangate. Mais pourquoi vous expliquez nga likambo zo le laboye na limbisa yo? Nini yango nini mafa? Place de mote limbisa ngai. Uselinga nini? Problème nazo se sentir mabe. Maman expliquez nini yango? Te awebisa nalingi ebima na monoko na ye moko kando ozalaki na voyage tomanda solo là. Oui. Omanda osala nyonso lokwa mobala asala ye pa mwasi ne azanga eloko te pa na yo nde natikala ana tikala kolinga mobali nabande mpe kovivre na ye nabande mpe kozala na ye nde nanda osolola no nazalaki na motu oyo nabanda osala na ye dola Josiane. Kozwa zemi. Non, nazaki zemi moto. Kozwa zemi na osolola na. Yo ozwaki zemi na sima na nga. Mama. Ngalula. Oui. Est-ce que oyebi ke ozoloba na mobali na yo ngai dola? Dola na yebi. Yebi ke na seli mabe. Nani pourquoi tout ça? Boy pourquoi yebisanga boy pourquoi na simananga ozuzemi pourquoi? Nazaki na sireste que oya. Abi ke so mobala ke poto ba pesa ke ba bisi mo so ya lobi oya te. Seigneur Jésus. Nazaki na sireste tambo côté. Nzambe. Ko ibiseli kamuna musika te ata mukena banda okoka te. Souvent na solo là non. On se sentir coupable. Demande qu'on se sentir ma belle. À chaque pardon. À chaque fois on solo na yo. No solo na mama bino so na tuni wa ibsango zali. Zemi. Et d'ici là to balana. 4 jours na utiko ka bola invitation ni babengi nga na ya. Na yo kama kamba zemi comment? C'est pour cela là on a bengio ah. Na biso mi balé to solution te. Chaque fois, on soit na maman na c'est vérité. Oh maman banda lo bananga na bombe. Na okokate. Zemi pe o bombelanga. Dolo na kokako episo na musika te. Na kokakite. Non, Seigneur. Kokako na musika te bisanga na ngana episo na nini. Nzambe. Tout banda lo bananga no yo bala yo. Seigneur. Je ne sais la kando zale za mwasi msute mobala ko voyage zali 6 mois. Ça va dazela. Seigneur. Yebisanga na ngana pesa information na musika na kokate. Nzambe. Nzambe. Atela royeke opesa biloko nazaki coupable c'est pour cela les jours no bidanga oza lesté nazaki lesté pour na pina nazaki na problème nazaki arrête. Obiso na yemba bêtise on okoyoka na mato inanga et na linga na bisiko te na linga na bisiko te Josiane ozo na courage mais o bengi singa bazo filmer nga ozo bisanga mama bon na ya pasi mama bon na ya pasi mama na promette que no ya obala yo et na ye qui chasse pour to balana na ye qui chasse pour to balana pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? On vient qui nini, chérie? On vient qui nini? On vient qui nini? Maman, tu es sans cœur. Non, pardon.
Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour que bébé ça va destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. À côté ici célibat, à côté ici ba blocage, à côté ici ba esprit de mort, à côté ici bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mikumba na bango, boya nango epai na Nzambe yebo kwa ko décharger bino, botala o ba kobi décharger. Nakoki kobomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète. Ba opportunité pour nga Clémence ekomaki passe, faveur ekomaki passe. Ntango nazongi ba opportunité oyo nga nakutani nango, nakutani na ba opportunité donc mutu nyonso aza na besoin ba opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makasi. Modèle Nzamba débloquer ngo na yeba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme on a salara business pour que na linga makamu nanga kende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batou tout ça na za na ba porte fungamaka en tout cas na sentir ngo makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o to babotama na bango nyoso tout déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu kotelema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pai na Nzambe nde bokobika nazo zela bino na moto. Pardon maman obi soki so na yebe makambo boy ngena yati ngena yati moi so yebi combien la linga ayebi combien nga linga gaye maman na sali 6 ans na Europe et à chaque fois na la mukatongo na ok kayu et je travaille pour le bala moi soyo et ayebi sangi lo côté famille nanga ba yebité et famille no yo no solo na maman na ba ndeko no chaque jour maman bino yebi yango maman bino yebi makambo tout maman bino yebi ayebi makambo yo no yebi sanani no expliquer nani no expliquer nini no yebi ça va tout que mariage exacté. Moi je croyais que tu étais vierge. Yango nga na yeba ko za tu vierge. Famille na nga ba yebi obongo. No yebi sa famille ni. Ngalulo no yebi sa famille ni maman. Mais il fallait que sur la roue ndako. Il faut que sur la roue ndako. Dans sa conclusion c'est pour cela na luka place yo lipisa ngai. S'il vous plaît. Maman Josiane ni metinda ki okelinga mobali mususu mwana mobali. Maman, na koke pe kolinga te na poto ngai na koke kolinga te nazaki na assurance te ke ozonga nazaki na assurance moko te Jésus nayebaki mibali balobaka boye nsima bakosa na bango mami nasalango na volonté na ngai te juste avec pas qu'à ozonga de la pardon tikala osalanga mabe moko te nga nde nasali yo mabe pardon. Papa kalala est-ce que ko telema ko fala na sebo yi pardon lokokati ko kasaba na matini pardon.
place olimbisa ngai. Na Voilà. place na motema no naza coupable. Nasali yo mabe nayebi. Nasali lobo te nasenga naza kopesa ngai. Pardon. Wana papa Thomas s'il vous plaît, mais quand on kokota parce que Toroki ko lingate avec tous ces émotions ezawa. Otika bande kona biso na 4 jours à mariage. Maman. Nzamba za rapona osangisa oui papa na ngai. Nakei pardon. Te papa na ngai kokende te limbisanga vraiment. Fanda tapo na ngai nakanga. Famille na nga boyeba makambo. Bonjour. Bonjour papa Thomas. S'il vous plaît papa Thomas. Pardon. Merci. Pendant quelques minutes. Papa Kalala, na osenga yo se calmer moi moke. Maman Josiane, tozui musala nzambe. Na ebike akosunga biso na likambo yo. Toza nango awa. Quoi? Usenga boye pourquoi? Uselinga boye pourquoi la kaboli ba invitation pa bato. Nokomola na bato moko mona sebo ke mariage ezalate. Bon, il n'y a pas 6 ans. Tout ce que nous promettons, à chaque fois, nous tournons, oui, chérie, nous avons mais pourquoi pour émisser la vérité? C'est la vérité devant tout le monde comme ça. Pourquoi? Tu es sans cœur, toi. Vous êtes sans cœur. Papa Kalala. Le pour tout le monde, et pourquoi na lingete? Pourquoi na se décider na yo bala yo? Papa Kalala. Papa Kalala. Maman. Pourquoi qu'on peut s'absorber quelques minutes? Bah pourquoi wana? Famille tombe eba. Et maman lobanine. Bah pourquoi wana est-ce qu'on peut s'absorber quelques minutes on peut trouver là on peut réponse. On peut trouver là on peut solution. Réponse on a le ça dans quelques minutes. Nabi que ça c'est émotion, nabi que yo qui vérité moi ça choquant. En tout cas, joie moi qui m'y a pio na motema na yo. Maman Josiane, nazo présenté au papa Thomas, à serviteur de Dieu. Papa Kalala, na présenté au papa Thomas, à serviteur de Dieu. Papa Thomas na peso sumbote. Mbote maman Wichi. Boni bana nzambe, boni ba pate bazali malamu. Oui, kimi ezali nzamba lola azobatela. Boni ba prière. Ezokende na malamu. OK. Magende ngozomona la concentration ezali pona mois de décembre. Déjà concentration décembre bani déjà. Ezali maman. Ba prière, ba jeûne. Selon ndenge nzambe après sa recommandation ya après chaque 3 mois nazala na programme ya prière de na bandaki yango déjà. C'est pour cela yango zomona ndenge nazaboye. Sinon ça va. D'accord, merci beaucoup. Tous la couple na biso awa, baza couple bientôt là dans 4 jours bazo bala. Je pense que vous avez derrière la caméra. Okaki quand même ma solo. Ouais. Na ko synthétisant au moins muke ndeko azarana atikaka ndeko chasse vierge akei. Ya eliki aka ake ko luka kozonga kwa ko bala ndeko mais na sima ndeko atikala kozwa homme marié à bout de 5 mois na. Et puis ndeko aye kozonga après tant d'années pour abala ndeko mwasi mais ndeko mwasi azo ko se sentir culpabilité kati na ye. lelo na Kinshasa eza lisusu pasité ya kolongwa la statue ya locateur pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15 na quartier Bibois, commune ya Ntele à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lumba po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingi esika ya mai ezali
esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te bibwa donc entrée à station bibwa koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Car ces bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. C'est pas donné à tout le monde accueilli. Pe a zongi eza na ebele ba kenda ba poto ba laka pe basi bazongati basi pe ba batela pe ba virginité na bango mais mibala ngo pe bazongati ba comment obenga bango ba fille à quartier ba comment obenga bango ba ikia mais quand même notre papa Kalala malgré qu'il mais à revenir mais qu'on revenir na à kuti ba vérité oyo ils sont vraiment choquante par rapport peut-être à vision na bazana 4 jours. Il y a mariage. Je pense que Kalamingi était 4 jours, c'est samedi, dimanche, bon, ça libala. Ceux qui ont porté bango soutien quand même, je sais pas, appeler tout le monde à lier le mariage. Kalandima qui obala moi sa vierge, ma petit moi c'est en sous viergité, au-delà de sa viergité à boti de sous. Papa Kalalato comme ça la Nzambe. Merci beaucoup, Maman Wechi, pour na maloba. Je crois, ezali kamoko, ceux qui te kena na ba émotion mingi, tu risques peut-être de koya na piège à diable. Ok. Ceux qui te kena ngope na sentiment mingi, tu risques to pe sepe bangu na raison. Alors, na nyonso, il faut qu'on pèse les pour et les contre. Na point oyo je crois na kosema ko marteler na point moko cause ya mama ko bimana mubali wana ezalaki nini cause na ezali alobi na lingi na répondre na place à maman Josiane parce que nazo mona ye un peu émotionné alobi na ngai tanga do expliquer nga alobi que alingaki parce que azalaki amemona ki azape mwasi maga ndo swana mobali na ye mais azaki vraiment sûr en fait que un jour mobala ko zonga mobali na poto asali combien de temps 6 ans 6 ans papa 6 ans na mukatongo merci beaucoup papa Kalala je crois na sengio nanu kimia ezala je crois tozo sala makambo epo kimia ezala ainsi que en tant que bana nzambe tobima balongi na kati ya ba piège oyo munguna akoki kochera biso liboso je crois na lobaka eloko maintes fois parce que za réalité auto vivaka de temps en temps diable azalaka na mission to mandat ya munene ya kobundisa kaka beaucoup plus les mariages bisika diable avandi sakapena manduki na talaka izaka les mariages et surtout ceux qui atali na calendrier na ye na makamune ki amoni ke l'association ya bato o mibale fruit na bango lobi ezala bombe oyo kodingisa mokili mobimba il faut s'aimer toujours makamune oyo eko s'aimer du tort na kati ya bato je crois na nyonso na koloba no boye bakulutu baloba mai soki esopani moya kolokota yango ezali susu te baye babakisi susu ke mwana soki atombi ndako tokoki kozwa mwana wana te tozongise na kati ya ndako wana po azika elongo na ndako wana effectivement mabe esalemi parce que obandaki ko espérer na mwasi mais est-ce que na kotuna question na ndenge osali les 6 ans wana est-ce que ozwaki un peu temps ya ko confirmer to ko affirmer que en tout cas aza mwasi ya vie na yo bokobalana parce que il y a des fois to koma na moment o ke na ko sola par exemple na mama wechi ndaza boke oza mwasi ya vie nanga mais c'est différent na koloba ete nazo bala yo na ko senga yo kimia ezala parce que au moni des fois
je crois na ko sangisaka lisolo non par rapport à temps au tozali. Oui, des fois ceux qui ont yébité okoki kobunda pendant tant des années pour ozwa eloko za nango posa, mais na moindre erreur muke baye ko glisser eloko za nango posa te, pe ceux qui ozana discernement te pe okoyi na nsela ya mabe. Maintenant le bani parla na kozwaka histoire moko muke kaka za na kati ya Bible, to kozwa par exemple histoire ya Jacob. Papa na lobite ke yoza Jacob, mais na illustré ka histoire wana po au moins epesa o mayele. Osali 6 ans ozobunda po ya kobala mwasi na o. Parce que Jacob au moins na ke ya sali 7 ans abundaka po ya kobala, donc asala quand même bilanga misala nyonso po azwa mwasi ne Rachel. Mais na erreur muke ya dernière minute Jacob baye ko glisser Léa wazalaki mwasi o atikala tako kukanisa ta na makanisi nete sous contexte que famille wana babala ka jamais mwana ya leki par rapport ya yaya ngana koyebiso ke mwana mwasi no lokola yo zaki Jacob ye Léa mubali wana ya libala azaki Léa baye ko glisser na minute suka ayeba kite ezate ke nazo encourager makambo sali, mais c'est juste que le vrai amour te trouvera qu'à une fois dans la vie. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Ce qui une fois wana kaka mutono au perdre kaka esili, parce que nulle part nzambe atikala ko beta lisolo yake Adam alala ki isusu pour la deuxième fois pour babuka kote basala isusu deuxième Ève ezalate. Donc c'est que erreur, moi quand je glorifie Dieu nengo au moins a eu conscience aboti courage ya koya koloba. Pour moi si muso ko bota ne pe akangine vérité wana. Abombine yango parce que ezana mutu moko te azana mutema makasi na mokili koleka mwasi. Imagine toi que biso mbale olali mais elai un temps ya mulai ya kosolana nzambe to yebite masolo ni basolo aka na nzambe dim papa pesa ka yepe lolenge ya ko gérer mibali luka esika na motema na yo au revoir lisusu ko annuler mariage ya mususu bokoza réclamer na loi ya célibat bo pesi susu ka banguna occasion ya ko gérer bino lisusu ngana osenga te okoya na même erreur o Jacob akoye nango obandela isusu ko bunda pona 6 ans o elandi po ya kozo isusu mwasi o lingi. Il est grand temps si ma bendenge koyi boy toluka to trouver une solution de la même manière na koloba na mama était na nyonso ti salimi. Moi je vois que ça manque ya patience muté salimi, parce que na base ya makambo nyonso na kati ya relation soko moni problème persister, je crois ezaka cause ya mwasi, parce que mwasi ndenge nzamba a concevoir aza comme réceptrice ya makambo. Donc chaque fois problème yaka mwasi soka traitant oka bien te yeba ke bombe peli. Donc je crois il fallait osenga au moins directive ya mulimo mosanto akamba ou même na mama ya absence ya mobali na yo, parce que le ko les aki manque ya ko patience nde omoni ke okomi komona ke age ezokende mobali kote azali, parce que moment wana eza moment où diable a profité ka travailler une fois kaka soki doute ka muke koti
diable à côté avandi abani ko côté ba penser yo kanisi ke ndo vandi boye kuna zaka na yo e msozo mona mindele ba ole kaliboso na ye d'office mbamo confiance longwe destruction pe ya relation ekoi mais ngapo nanga na kosenga na o papa ko anilete nabi kezo sala pasi ndenge balobake une faute avouée est à moitié pardonnée. La moitié ezali oyo zo sala, le reste pe sanzambe ne a pardonné. Parce que ndete bota na ba famille bo ya des familles où baza poursuivre na ba lien ebele ou peut-être soza informé te okoyeba pété. D'une manière madame akoyi kozala aza réclamer na loi ou ya polygamie. Siko soki abuka yango te akokoya kana même piège. Peut-être au monique parce que au mona que histoire est nango clair. Aboti na mobali mais pour le moment mobali amona na isute azata na information mon côté ponaï. Dieu seul le CM soit vous appelé à kufa déjà. Ayaka pour accomplir toi ça la continuité ya loi wana kata famille. Ce qui olingaka ye na senge to sala pour le moment. Ce qui olingaka ye luka espace na mutema na yo olukele nzela. Nayebi ke olingaka mingi. Lukele espace kati na yo. Parce que je reçois beaucoup des appels où ça la anga pasi. Batu ebele il souffre en ce moment à cause de ba divorce. Bana ebele bakuta ina ba problème ebele oyo peut-être eza ba komi na ba déséquilibre mental par rapport ya relation de foyer et sangani baby mwana wana ti batikeli yo boye je crois za mwana nao esengeli o gérer ongana ko ikoloba yangwana papa nanga papa Kalala l'homme de Dieu Utoloba na ce conseil koti histoire au bapesi biso ya Jacob eza histoire mo eza capitale na vie ya bato soko za na spirituel au comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, où était ta bénédiction, où était ta femme azabisikani. On ne te l'oblige pas de le faire, mais si tu aimes vraiment ta femme na 4 jours etikali peu importe sotika qui est vierge tozaka ko encourager tene musala nzamba zoloba ko encourager makamama salaki moi c'est sengela za la patiente. Ce que moi ça veut dire que bon sa patience katinaye c'est très dangereux. Donc c'est-à-dire que esengela qui n'a la patience mais toza wana te pona okabola. Toza wana pona osangisa. Yango conseil to reporter zali to sangisa bino bo bengisa biso pe chez biso télévision. To ya na mariage atalobi boye biso boyo tika biso invitation na biso ekozala bien. Olobi ni papa Kalala. Merci. Merci, mon cher Lanza. En tout cas, Aïbi qui n'a dit marqué. Ok. Mais où est-ce foyer là? Nous sommes commis. Donc, si nous faisons un homme, nous sommes pourquoi commis boy? Car c'est le roi est commis, nous avons besoin de le commis. Ok. Bien dit. Mais le roi n'a pas mis un bon. Pour nae dans demi mariage ça mais nzamba te mais wana longola yango tikaka nzambe ayebi longola mais ezala te ko zo balé par deux filles pour lobi bokuta suna ba guerre ba koswana. Merci beaucoup, merci à toi papa Thomas. Merci beaucoup maman Wechi. Couple Nabiso, papa Nabiso a pardonné, c'est ça le vrai amour parce que le pardon c'est une puissance qui libère. Merci na bande kono surtout balandi. Selon Matthieu 25, 35 à 40, la Bible nous dit, j'avais manqué ou dormi, tu ne m'avais pas donné ou dormir. J'avais manqué à manger, tu ne m'avais pas donné. J'étais en prison, tu n'étais pas venu me rendre visite. J'étais malade, tu ne m'avais pas assisté. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Il voulait nous dire que pour la participation na yo, benga orphelinat chez la Mwanda na +1
443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Tout sunga bona era malade, tout soutenir bango na l'école, tout soutenir bango na nyonso bien aimé dans le Seigneur. Nzamba sunga biso ton na yo, libaya na yo, sima na yo et construire place ba président bakola la ba ministre bakola la ba pasteur bakola la et ba serviteur de Dieu ba servant de Dieu bakola la ba na balabala nazo bonde la biso nyonso tout tient la main dans la main pour tout construire place ona nzamba kozwa le combo. Alors je voulais vraiment annoncer à tout le monde de la bonne volonté de les faire pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.